le Seigneur. Nous sommes là pour passer un moment d'adoration. Nous sommes là pour demander. Nous sommes là pour plairer. Parce qu'il est dit dans sa parole que le jour de la détresse, ce mire qui se pointe et qui se présente devant nous. Saint-Esprit, parce qu'il est là présent. Il est là, bien-aimé. Il est là pour t'écouter. Tomoni bino na triomphal, likambo nini bino baza politique mais bokomi ko sambela lolenge ni. Oye awa na triomphal pona ko sambela nzambe oyo akeli biso pona libération ya Vital Kamerhe. Ana ya Siduba, Chouapa, Noruba, Équateur. Chaque province nde tozali awa pona kosenga libération ya Vital Kamerhe. Nzambe oyo akeli ye, nzambe akufaka te. Vital Kamerhe akokufa te. Vital Kamerhe akobima, nzambe akobimisa ye. Toyebi ete makambo eza na tribunal na justice basambisaki bakati makambo nde bosengaki premier appel boni botiki na justice bokomi awa epai ya nzambe bokondimina su justice ya mokili te. Justice esali justice eza nzambe. Nzambe aleki justice akosembola yango po ekoma na suka. Nzambe akokani na moto te. Nzambe moto asali bajuti lokola asali bato. Ya solo ete elaka wana ekokokisa pauvre président abima yango tosengi na nzambe mokolo justice. Neko mbota na mbote papa. Moni bino wana triomphal yense bolobi manga politique to boni. Non, soyez lelo, c'est la peine dans Nzambe. La Bible dit, le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Nous sommes venus vers Dieu pour dire à Dieu de s'occuper de ses rois. Voilà. Parce que pour ça faire les procès mon compte d'abord parce que connaît bien la mère mais tout le lot pour lui le lot moi comme ça nzambe le moto sambela nzambe akela biso mawa oya salaka et pas Shadrach et pas Meshach et pas Joseph akite Vital Kamerhe yango le lot to sambela le lot okoki la politique te yango bokimela pa nzambe nzambe azali kola ba juge nzambe azali likolo ya jugement diabolique nzambe azali likolo ya magistrat le seul Dieu akopesa solution na pasa peka toye awa mpona kodéfendre spirituellement et physiquement la cause injuste de l'arrestation du président Vital Kamerhe ikwa kita justice ekangi ye parce que ayibaki mbongo selon justice na biso bino bakosambela nzambe komo te eza bongo te etikali na maboko ya nzambe po baza na preuve te baza na eloko te baza ta na eloko ya koprouve ke biso toyibaki te juridiquement elali kolakisa ke bango bazobaka biso toza wana likolo Vital Kamerhe toza wana.
papa. Qui on a marche dernièrement, le lot moni bino ana triomphal, boye pena ko sala nini. Le lot eko ganga. Le lot eko buka mira Jericho. Ndenge na Bible komaki mira ya Jericho buka na kina loyembe, buka na kina losambo. Yango le lot eko buka mira Jericho pona papa na biso kamere. Eko buka mira Jericho lelo. Le lot eko tsama bolongo na biso la se. Nzambe fa yoka losambo la biso. Eko tenga justice nzambe. Eko tenga justice nzambe. Toleli mingi tokoti ba retraite. Tolali na se yo monaki. Lelo te ko buka mabolongo. Lelo eza jour mabolongo ma emiso biso etanga na mabele. Ponza masali kolo asana mabele. Pe asala mokina liloba. Liloba lelo ya nzambe oye ko mamloko na biso. Nzamba ko yoka biso. Nzamba ko pesa biso réponse na papa na biso Vital
Kamere toyeko déclarer libération na maboko ya Nzambe toyeko déclarer libération na maboko ya Nzambe po Nzambe alobi oyo nyonso tu aye pembeni na ye akozonga maboko pamba te yango biso tokimi epai na ye tolingi tozonga na quelque chose mpona bomoi ya papa na biso Kamere balobi ete bokena négociation bokena politique esimbi te yango bokimi epai Nzambe tokimi epai Nzambe mpo ende aza mokeli na biso ye nde ayebi papa Vital Kamerhe yango tokimi epai na ye ye nde aza papa na ye nde aza mama na ye po akimi na bata mokili basungi ye te yango azongi na maboko ya papa na ye na mama na ye apesa ye réponse yango tokimi na maboko ya Nzambe po aza mokeli na ye ye nde ayebi pema na ye lelo ndenge azala na prison Nzambe akoki olongola ye pema na ministre yango atali moto apesinga pema souffle de vie oyo nazoleka na batv oyo bato bazobunda mpo na ngai nabima nakima epai na ye yango toza elongo na mama Mida Kamere elongo na génération ya Mida Kamere toye kotisa mabolongo na biso na se mpo tolela mpo na papa na biso azala libere إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذب رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثا وكنتم أزواجا فأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون il est là, ce soir l'homme de Galilée. La Ligue de la Bilola pour se récréer les jours parce qu'il est là. Il fait quelque chose. Est-ce qu'on s'aime dans le Bokolikolo, Tatola, tes papas, Toye Paidayo. Sambo Ayoka, Kanzambo, Afongola, Zambo, Alongi Saka. Wolongo Lissoni, Boka Usim Pisoni. Boka Bimakota, la Mitemo, Misoki. Papa Naïna, Naïna, Belemi. Poussani, Sole Painayo, Tatola, Papa Gaïna, Papa Gaïna Belemi, Papa Gaïna Poussani, Sole Painayo, Yahweh, Aïe de Tozeloka, Aligo Tatola Notikala qui m'était dit quelque chose parce qu'il est là. Le Dieu qui dit moi la chose s'accomplit. Zapa choix quand tu as donné papa na poka lelo na lo sambo e ko chouette nani yake pa ina ya tika la gazalaki oh Jésus hey Yahweh nani go tatola parce qu'il est là Jésus nous aimons mon cœur bien sana kate mon kile bengi ya zamaba kubi sole pa ina Jésus qui a des prix